Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour ma famille du cœur, bonjour tout le monde. Hein? Bonjour, mbote mingi na biso to boninga mama Eliane, tu na pesi bino ba mbote ba ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Moi de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Ndето baka kola kola mkeza ka habitude d'été. Ce qui nous a mapesi pe mayabo moi c'est la commissaire PC merci. Parce que mingi tolela ki na bango bala mukete misu bazana bo plutôt bazoko kolia te bazoko koloba te alors ce qui nous a mapesi yo santé malamu yeba ko pesa nzambe merci kokumisa ye. Chaque jour suffit sa peine. O nzambe mapesi sepela nango. O poza nango te problème ezati. Bible na biso contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. Merci mingi na bino surtout ba bolinga mama Eliane. O bo disposer ta na bino pona ota mama Eliane to pona koyoka wa bino mama Eliane votre deuxième maman la reine mère. Likansinanga lelo ezana bandeko o nyonso bazana ba hôpitaux o bazana ba problème à santé o bazoko kolia te bazoko komela te. Nemso babina toujours bandeko ba émission ngana saka za significatif. Nemso bino ke ba émission o ngana sala ka bandeko ezaka quantité te mais ezaka qualité. Ezana bato mingi ba sepela na ba émission o na sala ka dans zo ebisa bino na mela na mo gorgé. Ezana bandeko mingi ba sepela na ba émission maman Eliane to. Style nanga ko sa ba émission ba o ba mesana nango ba sepelaka nango makasi. Et alors nazo kanisa bandeko bazana ba hôpitaux ba ko kolia te moi parce que maman Eliane to mikolo na petite maman nazo kokolia te yo pe mikolo ozo mona na kutu te maman Eliane tunga bi maman nazo mona na bite ko mona na ona linga ka osoko ozo fadi ozoli epesa nga posa kolia ngayo na okendo le bomoni oh na pondu feuille de manioc pondu oyo makoso ekota munga bien yana mama nga mwa bisenga Eliane oyaka matama nanga pona olianga bitika talaka na boka litama lokwa mama Denise awa safu so ba kongo to leka safu mingi moni safu misato mobima pona nga moko awa fufa manyoko o biso ba luba to benga mulutu awa mbika ko tala dio wana otika ngana lia fufa da biblique hein fa je fais fanga lobaki maman papa, avant Olia, il faut osambela. Olamuki na tongo osambeli. Avant Olia osambeli. Obimi ok osambeli. Ozungi pe osambeli pe sinzambe merci. Mais prière nanga boyo kangote. Pour prière wezaka ya makelele ya koloba mingi komona. Ozo sala prière satana temina mupanza zo bendo maloba. Azobe oli prière ekende satana sa nini aibi prière. Nga salonga na ninga sa mutema. Mais na cheka maboko bonzambe kama mtu ayoka. Pona ngi voisin ayoka te kan nzambe mtu azoyoka. Voisin yoka prière na ngai te yango na bondele amen nzamba yoki bon yo mto an appétit et reçoit l'appétit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zo appétit. Vous comprenez, hein? Biso ba chi. Toli ana ngo. Malgré toi on a pouvoir. Mais authenticité la biso. To bossa na ngote. Ok, foi biblique, hein? Kandung po moi pilipili na pondu na makoso ekoti mungwa bien tuna sisolia to sololi
Ekita bien moko. Safu misato. Pour l'ango moko. Prendre safu. Safu ango. Na baboli yango. Baboli na baboli na baboli. On est pour moko. Le safu. Katina mbika. Pipi je suis. Pipi je suis. Siko bandeko. Kolia. Po muto lia boye. Mutazo lia. Makoso ne boye. Na pundu. Safu. On a le safu na bon, tu te la ngolaise, c'est ça. Nambika. Fufu. Po muto lia boye. Biloko kita na libomo. Foaza na kimia. So aza kimia te. Biloko kita te. Ole kita na libomo ezonga na muto. Nambika. Oh safu. Fama nyoko mulutu. Biso ba chito sala yango boyo. Onya. Identité la biso yango ya. Voilà. Maman a la pesi mo te place aux arts. J'espère bien qu'il le olia bien tanga na olia. Très bon. On m'a dit l'angolaise, t'as mon olière à saf na ngabo. Na meka na poso, nalia na mokokoli. Ça verra bibi kolanzete na mbuma. Na meka na poso, nalia na mokokoli. C'est bibi ça va te mettre mission lengi yango tina mokokoli oh. Oh ça verra bibi. Voilà. Makosa. Koti mwa kitoko. Siko po muto alia boye. Il faut muto azana kimia. Quand on n'a pas la paix. Si tu n'as pas la paix, tu n'auras pas l'appétit. Donc pour bien manger comme ça, il faut avoir d'abord la paix. Ceux qui muto na kimia te. Moyen alia ezate. Ceux qui muto azana kimia aolia malamu. So muto azana kimia te. Moyen alia ezate. Na yango bandeko. Soko yebiki. Ndi naza aso na bengi moto na lobele makambo yo sise kimia. Ko benga moto pour lobele makambo mabe ekata e apete sise kimia. Ko les important. Mona moto aza hospitalisé. Bazo se mange même un tout petit peu, mange, bois de l'eau, mange un peu. Kolia est nécessaire. Bien manger, c'est le début du bonheur.
Recevez l'appétit. Mako se koti munga moko bien. Kosonga lengi. Esika bibi abimisa bato ma emiso na elengi yango oyo. Okanga sentiment ndeni na kolia. Ayebilo mibale sisa bato charisme. Kolia na daga machine ma daga. Soma na daga ya na charisme. Na kolia ndenge moko. Kolia na ko daga. Eba charisme te. Bibi obimesinga maya miso na elengi. Nazolela pasi. Nazolela sentima pasi ezoyebana te. So bakongo tolia aboye. Tolia mbika. Kitu kitoko, hein? Ça fait un goût. Osasko dio ya safu na mbika. Oh mbika. Mbika. Oh safu. Osasko dio na bambali. Bien manger, c'est le début du bonheur. La providence alonga nzala e. Mameli anito alonga nzala. Maintenant, on va papa de dire la mienne. Ma complice. Bon appétit. Ma mère, je dis mon gars pour moi dans mon cœur. Bon appétit pour moi. Joyeux anniversaire à toi, maman Adeline Ngafula, veut dire base. Mère Adé, joyeux anniversaire. Nous allons battre là, ma soeur. Après ça, on vit moulay. Joyeux anniversaire, maman Adeline Ngafula. Bota mama lam. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, maman Adeline Ngafula. Base. On est ensemble. Balba balo baka kujan kwimpa.
bon appétit na bino nyonso bon appétit te obobianga mamili ni tout nazo appétit soko zolia ça nga bien mama kota na ndako tala biko za nango funga na olia nanga na olia iloko makoso na viande makoso kaya pamba te makoso na viande na bwaki un peu matanga moi soko la ninga na kolia oya munene nga muluba nga chi so tapso batamine ola ninga oya munene obate onga mna iso munene we munene na volonté na yo moko ngala nga mto munene emesa na ngolia Lenyama kusezala kana mukuwa Yokati manga nanga nani na weite Somba sanduku Yolelanga Lenyama kusezala nina mukuwa Bama utina nsambo Yoto yinga yelo Lenyama kusezala kana mukuwa Yokati manga nanga nani na weite Somba sanduku Yolelanga Kota en congélateur. Vous avez dit que on n'a pas là où couler le mien. Il y a toujours à manger. Allez, kota en congélateur. Que nous avons viande. Damson. Il y a Marie Camille. Macha qui voici là, bon. Notre infirmière, bon appétit. Ya malizane oh. Ya malizane. Maya ya moi. Ya moto. Comme juste ça fou. Tiens à moi. Puis comme ça. Voilà. J'aime bien manger. Très bien manger même. Trois ça font un moron. Voilà. Si on peut les cabiers, il faut me la paix, mon le roi bien. Mange à qui aussi là pour notre infirmière. Moi je mange. Hein? Des gros bisous à toi, Jolie Anderson. Ma jolie. Ça là, bisous pas Clarisse Congolo. On a bien, il y a ma coso. Olia, na, era na charisme te. Nala na mungu mmoja na kati ya likoso kuna.
Rien de comment tu nous mais les news tout ça l'émission malgré les ratés. On est qu'il y a 2 à la maison. Mon mari et moi. Tout ça va battre. Ni balé nanda. So maquillé écoute. Attendez. Elingi ya makoso ezalaka na mokuwa yokati manga nanga nanu nawe te somba sanduku yolelanga mini eza te eza ya kotoboka naliaka kote moko abunda na kaka nkola na makoso koto je n'ai pas dedans nazolela sentiment nazolela pasi sentiment na bosana bibi misumama misonelenge de la renta bibi bolingo bibi misenga maya miso na basoza mutaka kotala mate possible na ngate bibi misenga maya miso nelengi bibi pusa mokena yo kamwana kolia da bia mwana kome sengo fana yet kuja nkuimba voilà. Merci Mibandeko nanga. Alors, pour mutualia bien, pour mutualia na sentiment oyo nga na olia boy fo mutuna ezala kimia. Soki eza kimia te, moele malamu ezate. Yango mona basi mususu na kati ndako mabala, mwasi azanda kwa libala makonda kaka ayaka santete mwasi akonda kaka aliaka lokwa azolia te parce que so muto azolia na ba pensée muto azolia na makanisi biloko ekitaka na estomac te biloko mataka na mutu po tongo azolia azokanisa biloko likinde bien ezomata na mutu tongo azolia azokanisa eza mabe yango soki mutu po alia bien mutu faza na kimia so mutu aza na kimia akolia bien biloko ekita na estomac bien akobanda ko santé na malamu mutu soko aza hospitalisé mutu soko azopela mutu aza malade médecin alobaka kaka nini madame il faut manger hein? Il faut essayer de manger hein? Essayer de manger bien manger c'est le début du bonheur mutu nyonso aza na nzala te mutu nyonso aza na appétit te so otalinga reçoit l'appétit lia chaque jour suffit sa peine
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kala sakumuna. Nzambe anibashine bana betu monza. Bisous. Bye bye.